tanga wana soki mavari wambo wana na yebi eta bana ko teka pétrole na super lemba wana tanga zo teka pétrole ngana na ko tinda bana na ngaba na ko somba pétrole pana ye na yeda ye azaka na vie ya pasi makolo mayanzi na salisi mapeka solo donc na yede na vie lelo yo soka soki na Louvre zo somba ba costume oyo bazo teka yango ba $15 azo lata po lelo yo ameka ta sombre ti muta makambu na ko linga ye na gumbia na ko tina kata la simazonga moto mais to tale belé batu mususu tant batali station ende mona explique yo tala simazonga moto mais tant batu na batali simazonga moto ba misusu ba se retrouver l'Équateur et ça déjà ba sina mabe tant ba lui tala simazonga moto on se retrouver dans l'Équateur donc on va toujours retour à la source. La musique congolaise c'est la base donc bato belé ba kena na ba ndenge moko ngai fo na sala boy nga fo na ko ma chance pile nga fo boy lelo yo ba on se retrouver sur mbandaka. Congo France France.com site ya Tolo Masolo à danger Masolo kitoko CongoFrance.com. Et voilà, fidèles internautes, bonjour. Partout vous nous suivez dans le monde, à travers ces métiers de la diaspora congolaise, le www.congofrançais.com. veut dire site Nabino Yango, Maman Gouli, Sarah Tisser, Didio, toujours dans le micro, Nabino ya Congo Français, Bino Babotal, Rabiso partout, plaisir à danger, hein, vous aurez toujours scotché, branché. Merci déjà mon boss et monsieur José Didi Dipumba, boss à Congo Français, boss à 3, www.congofrançais.com. Bonjour à notre manager, monsieur Junior Buxana, et Boukassé pour toi, afin des chiffres noirs, le bimois en France, à Sosolé. Et voilà, on a zappé Bino, Nayambi vraiment dit porte-parole et faire ego là. Il est pénable pour s'autoriser à faire ego d'ailleurs, on a garçon plaisir. Bonjour, bonjour garçon plaisir. Ouais, bonjour maman Ngouli, donc garçon plaisir moutou ya makambu donc vraiment donc on a dans un orchestre vraiment na voyage tu voyage moi trop peu na fier tu un leader ou ya jeune tu un leader ou na âge ménopause tu un leader ya jeune ya ngozo mona vraiment ta design ta ngozo tala moye bagé moutou yo aze siko makambu ya lara et puis pourquoi ko na bilongi na faire ni on a papa na ngabiso papa msa kokote c'est un leader ya jeune ou vraiment donc ya zama fraîche. Ouais, donc voyage à Kenya vraiment et l'équipe qui toko to beti deux productions, première production to betaki bongo na Nairobi na palais présidentiel et les cas qui vraiment qui toko donc si ka to betaki wana c'est pour la première fois banda histoire musique et banda batu bakendaka na bango ba betaka na ba restaurant ba betaka na ba salle de fête mais biso to kei to fongoli nzelande to fongola ba nzela po biso to bato to laksara nzela batu bazara toujours na simana biso to fongoli nzela na katia et à palais présidentiel on a vraiment kitoko donc sur côté na ba YouTube banini au moni ba image niveau ya musalo to sali donc biso mingi ezaka musala biso ya rara te oh chanti kingandi po tali bien makambo biso mto bandango chanti kingandi sondeni yo peso mutama nazo lo bagete ke bato makambo so te biso mto bandango tant to betaka soirée lipanda auto to embaka Kinkester to embaka papa batu nemso nyos tu ya kala oyo basala makambo ya malonga na kati ya mboka oyo tant to embaka yango bato bele ba emba ngote so tel lelo yo bato mso baso ba inspiration à partir ya biso nde to sala loko wana donc to wana ta wana te po biso to orchestre to betaka biso orchestre te ke oh ezanga ke oh kingani to beta biso na minute yo ba golwa bazana nzala na biso na ndenga ko sakana te avion pa na biso comme le roi wewa avion comme le roi wewa donc vie na biso comme na ba risque nde to za boy donc to voyager pamba to ti Kenya to ye to pe mika boy 2 jours 3 jours donc to zo ke ne sous Luanda c'est to longo Luanda wana na Luanda to wana 3 productions to beta na Luanda ceux qui to longo Luanda après wana tozo kota République Centrafrique na Bangui ceux qui te longo Bangui to yesikoyo na Russie na ville ya Moscou tala degré ya ba concert biso d'orchestre ba répétition te et bino peut comprendre bino te héritier ke Luanda même pour question ka Luanda bo dibo cheli libaya to nengeni pourquoi ça peut moninga chance bon moni ba Luanda belé lelo bato belé ba ke na ndenga divagation lo ba fera ngai bulembi bato ba ke Luanda na ndenga divagation biso tozo ke Luanda et là on a biso bengi biso Adolphe Muteba Chilamuna na ebite mboka na minito partout so ti lelo yo ti na romba komi ko yemba nzembo wana eza déjà ba signe ya bénédiction yango mutebengi biso to kende robeta za soirée
Adolphe Muteba Chilamwina. Donc oyo zo sala makambo. Ba musuba ke na Luanda wana ba bengi bango te ba zo kende ka tika ba kende ka ke ko beta biso to zo kende ko sala makambo tant bango héritier jete ko te ngana so la ta ke muta makambo ko comparer ngana biloko wana te tant zo comparer ngana biloko wana ko zo manquer nga respect wana za mwana. Merveille Rando. Toke maleme. Toke na monde de musique qui me connaît à la raté bino to bo sala musique. Solana champion d'Afrique. Ngana meilleur porte-parole africain. O Solana ngait. Faut bo Solana meilleur porte-parole africain. Comme meilleur cas c'est comme Merveille Randa bien bimi ça maman comme meilleur. On a bien patron nga zanen. Lobby boye. Patron nga zanen, champion d'Afrique nga zanen. Meilleur porte-parole africain. Quand on a mis au Merveille Randa ba bimi si yo ye mutabimi sur l'accès comme qui porte-parole déjà comme champion. Nous otanga wana ceux qui mavari wambo, ceux qui mavari wambo wana na yebi eta bana ko teka pétrole na super lemba wana. Tanga zo teka pétrole ngana na iko tinda bana na ngaba na iko ya kusomba pétrole pana ye. Na yeda ye azaka na vie ya pasi makolo mayanzi. Na salisi ye mapeka solo. Donc na yede na vie lelo yo soka zo ke na Louvre zo somba ba costume oyo bazo teka ba bazoteka yango ba $15 azolata po lelo ya meka garçon plaisir muta makambu na ko linga ye na gumbie na ko tina kata poche ki fera mema ko na voyage to tika la na yo anelo ti sikono kam ta ba wewa na makambu ngana na ba karo esa la nga transport mokile yebi o saka transport na tina mwasi na bana na États-Unis ngana ne loko na ko prophète na kata musala o na sali belé na kata musalo mwana na wa ndoteka pétrole wana yebi ki garçon plaisir ngam na zuye le mais va y rendre moi le pétrole aza mwana ngana ko la koko na ye mwana na zuye na fuli na pesie makambu lelo ya komosoma ba costume ba $15 na kata zandu wana donc na zana tawana ya koloba te ngana za garçon plaisir muta makam tala nde ozomona disai ndwanda po kendake ndwanda po okende Kenya okendake wana za epa na biso na ndako biso ki Kenya okendake na yo na ndako tata na ngai voyage o disque o boy eza makambo to ko vanda to lobela yango te ke o boy kala trotawa mercredi na obenga yo oya kotala ndenge tozo kanga ba bagage tozo kende Luanda tozo ko beta quelques productions na kata Luanda bo mona garçon plaisir mutu ya makambo azo kota na Luanda po ngana Luanda ba osela ngai pourtant na okota wana ba sabuta mfumu be ristie mfumu ma congolaise ba lemies les grands revendeurs de voitures ba remona ke garçon plaisir mutu ya makambo akoti na kata Luanda po batumso ke Luanda na ba yebi bango te menga ba yebi ngai garçon plaisir motamakambo toyoki déjà que dans sa bosse ezo betama vie kwatra betiango dans sa bosse moni simbi pas vie kwata bon moni lelo yo ngana ozala tozana fier lelo to sale loko bato bakomi kolanda ezana ngo bien tangu vena biso tutu kaluji Mackenzie asalaka ndombolo betaka na orchestre news tout mais lelo so biso to sali danse ya ba boss ezo beta na orchestre news tout mabezani ezaka honneur na biso ba sala biso promotion ya solo que simbi eza loko na biso to sali tangu bato musu ba ko na bango biso ne tout toka bana Congo Ils ont récupéré ça sali soubon eza loko na biso eza normal tant tutu kaluji asalaka ndomolo ba orchestre ba bwaka ba ndomolo poni yo na koluka bango teke o solana bango bo ndomolo tutu kaluji te ponani parce que la polémique il y a bien des sali polémiques ont luki mais eza loko na biso ya bien loko ya bien balanda loko bien so eza ke loko mabe lelo ko bato balobila ngo te mais texte bêta na très important mais faire à ça la clip mais on est loko biso salaka so biso to yembaka na kata album wana tam so album wana bato banga basomba ngo te na la première dame pesa album wana eza na nzembo yo kana loko ko betox te première dame bêta tikana yo tuna bato ko tam sa ta micro ba website OK chanson bêta za ko betox chanson et bêti chanson bien pour nité bossa les clips bon mon inda zana dans tant to salaki déjà tant to yembela ki bango eza important te que il faut to sala clip était album te o to salaki to yembaki to yembi esili mais que ko ya ko sala clip so sali clip la cité que o sala po album était kama mutu pa ko somba CD zo kana ndako o tala clip te mais asepela kana ba mélodie sana kati bon pani fait rigoler pe patron bongo nezo commissaire la biso awa mais asali contrat na Koffi Olomide à respecter contrat wana te bon biso to na mutu to sala na contrat te to na mutu to sala mais ramba bien c'est la coutu Koffi Olomide bino ba c'est nembo na monetika bato bazo loba wana il faut ba ya na preuve to za bato to va na bande de l'école te tangu mutu azo leka mission na yo azo episo makambo wana faut na contrat ya la kisaut bon mutu ko loba ka pamba boy kiso loko te oye bateke ndenge yo zo loba likambo yo omoni contrat te loko te ba ko kanga yo mais ninga na pamba te garçon eza mama lukuta on fait ça ne contraté makambu wana teza makambu ya lukuta ming to solo la po biso to abata makambu ngana linga ta na yene mission na bino ming photo pesa message nde yango nde makambu to koma photo de bano di kambo o isa l'actualité mikolo makamba contrat faire rigoler que ozong sa aki otika mbonga batu oyo ya batu etikala ki ya mouvement mopao
wana eza nango n'importe quoi papa eza biloko tokolanda te eza bamakambo oyo tosololaka mingi masolo oyo toza kosala donc bamakambo wana tout donc totya yango pembeni te biso mingi yalaka mosala biso toza le seul orchestre oyo tobimaka biso toza orchestre teke ya bachanti kingandi chanti mami wata chanti pidou chanti soki nani nayebi te makambo. Et voilà, fidèles internautes, je suis avec Garçon Plaisir, le porte-parole dur, le porte-parole digne, la bouche autorisée de faire égale à Jésus de Nyon. Et voilà, Nazaki Naye Awa, merci à toi de Chekangindouan, le garçon incorruptible depuis Paris. Garçon Plaisir, il peut se faire égale à Minto Azak. Ouais, donc à Minito, l'impérateur de la rumba congolien, champion d'Afrique, Jésus de Nyon, maître du temple, Moutoua Simbi. Makambu azabongo na kati ya mikili ya poto akendaki mikili wana akendaki kolala te après kolongwa Kenya ake mikili tanga komi na mikili wana na minito lobby déjà tosalaki clip ya chanson moko tozobenga yango kipeleke se oyo ayembi mutema mabe pour richesse ya Congo lelo ekoma nango ki mutema mabe ya chanson moko babeti ye na tutuka luja asalaki clip na yango lobby ezalaki vraiment bien namonaki babera do prince de Zamunda baalaki wana baya dadangu abana ba edomu zamba l'intouchable baalaki wana na kati ya clip wana donc clip elekaki vraiment kitoko. Toza vraiment en plein studio et toza déjà na minute tokomi presque à la fin to silisi maramunios tout donc kala troté ba fanatique na biso tout obolingaka biso tout bolingaka la bonne musique donc bozo zwa nouvelle opus na biso qu'est-ce que j'avais dit album des albums album le plus sollicité album lelo au peuple congolais peuple africain baza kozela partout bozela yango donc bokozala toujours ya kosepela moni biso tanto niatare loko to niatare loko na ndenge mo boya neti te biso to niatare loko etikalaka yango monaka ke ba chanson na biso tikalaka ba makambo na biso tikalaka yango monika ke patron nga pesaki devoir mo bo na nzembo na biso Adolphe Mute balobaki tala sima zonga moto mais to tale bele batu mususu tan ba tali sima nzembo wana explique yo tala sima zonga moto mais tan batu wana ba tali sima ba zonga moto ba misusu ba se retrouver en Équateur et ça déjà ba sina mabe tant balobi tala sima zonga moto oro se retrouver en Équateur te to ba sous retour à la source la musique congolaise c'est la base donc bato bele bakene na bandenge moko ngai fo na sala boye nga fo na koma chance pile nga fo boye lelo yo ba se retrouver sous na mbandaka ozomona makambo onde ezokende mais Garçon Plaisir yo kipe eloko fali popo yo kengo bon nga na wiga eloko ya Mimi Mongo ezoleka mikolo bon félicitations vraiment na Mimi Mongo na yebi adaya na mais na pesika félicitations na ndenge vraiment bazongeli kolekisa ba biloko na ye wana na TV ayemi depuis l'autre là abonga peka na eloko papa wana mama Mimi Mongo kotsanga na kata mama mwate wana fo luka ba nani ba dudu kibinda oluka ba banani ba eteko biliki bato ba betaka makama mbunda biso toza bato ya rumba odemba bato basimbi odembeza biso biso to na niveau na to na niveau ya likolo Garçon Plaisir pe motema malamu loba pe na vérité simbi bien simité yo ke loko te nazo kaka ke loko Mimi Mongo bazo lekisa yango na ba te c'est simité quoi bazo kipe yango soute pose loko eleka déjà kala eza suna makambu te donc ma nostalgie pe ça là eza loko te nga nazo yoka yango eloko te eloko te simité nga nazo sola na nga na muta makambu nga sona episode kamfo ka ngai eza ngai ne kolo makambu nga kolo makambu nga sona sola na yo faut timba ko comprendre pour nga na timba na 3 heures. Ok, ça va, Garçon Plaisir à danger au Yambo na kati ya Congo France, na yebi ka tozaka na biso déjà mais bo ça des fois on est beau foot nyonga batavie mo pa wetika le ça patron na biso za patron na ndenga osaka na te biso ba kabela biso lupangu te kende ba artiste musuto mona ba kabela bango lupangu na quartier moro boye ba kabela lupangu biso to na livré peut toza cadastre yebi biso to na ba paxel to za ba paxel ata ba 15 o ya biso moko biso ba kabela biso lupangu te biso patron na biso za kamake amoni lupangu asombi biso ya rateke nani edo muzamba l'intouchable ataliga que l'impérateur a boire à être azwa lupango kabela été biso to ba bato ba kabela biso te patron na biso za cashman. D'accord, déjà à la fin de l'émission, mot de la fin par rapport à l'émission et puis bah salutation des cas ils allaient Garçon. Ouais donc mot de la fin zaka que ba fanatique na biso tout ba gaulois bato tout bolingara biso partout monde entier na bi na minute so ba tir bombongo bah te belé bazo c'est là vraiment nouvelle opus bozala calme bozela qu'est-ce que j'avais dit ezoya na makambu moko bato ba comprendre l'artiste Jésus de Nuance to boira ki jugement binomo bomoni makambo esali ketina Rome oyo basango bakomi koyemba yango na Rome fa balala eza déjà basini ya bénédiction pour na disque na biso. Quant à moi vraiment pour na resuki saka kana pesi mbote pa
napesi mbote pa ya masa nanga moko donc asaka pembeni nanga zapata wana za soda ya Mobutu oyo ezaka na tangu ya kala banda kolongola bango eloko moko donc moyen tanga kombo ezati actir bombongo action sociale napesi mbote pa ya Papi Mokoto président ya bana tu ya Matonge ozo sangisa bana ya Matonge président élu du peuple ya bana Matonge donc Papi Mokoto napesi mbote pa Edo Muzamba l'intouchable ya dadango bana Cherigo la papa d'histoire napesi mbote pa ya John Grace Koko Swag na kati ya pana maudi banga Brigitte Wabi na Lili venanga Jojo Ngonda Imen na pesi mbote pa ya Pichu di Foania noble mignon garçon na kati ya London azolanda ngai JP Mingia kitoko garçon plaisir yo le vrai mutu ya makambu opesi malamu moni malamu opesi mabe moni mabe. OK, merci la fidèle internaute de Congo France le Tozaki à vrai dire na garçon plaisir et mota makambu les porte-parole valable la bouche autorisée de faire égale à Jésus de nuance. Merci à vous tous qui nous avez suivis, merci à toi pour ce qui sont mes pétroliers akara moko na kati ya Paris wana. Merci à notre boss hein, notre boss, merci beaucoup à toi voilà maman Ngouli yo contacter un numéro nanga toujours ils ont affiché na bas écran et puis sur Facebook faites Sarah Tisseur dit merci tokutani prochainement la même ambiance ciao Congo France France.com site ya Kolo Masolo ya danger Masolo kitoko Congo France.com